Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Congo Kinshasa Mbote boza tellement belé ya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mokola lelo bandi Mbote nebino. On a du gaz et du pétrole easy na easy boza tellement belé ya kolanda magazine nebino easy mag ya mokola lelo to bandi yango avec impact P idéologie nouvelle. Et ça que déroulement déjà ma solo ici banda qui ba résultat il y a des véloteries et ça déjà opérationnel on a ba cybercafé Atlantis nyonso depuis les 6 mai et l'équipe Vikes na ndenga ko sakanate nombre ya ba gagnants et zali komata avec impact P idéologie pour boyebi na cyber Atlantis ma solo il y a plus de 700 gagnants par an et zalaka nango et logoté et comment logo la main ko mela kolo ma solo et si azongeli ma solo mukolo tonga abotola tonga tolanda ambiance ni ezali ko régner lors ya ba vérification ya ba résultats il y a des vélotaires. Comme je voulais annoncer tantôt à Ouakeba gagnant, Bazaï déjà ébélé. Naba Cyber Atlantis nyonso, on a l'établissement nyonso gagnant avec impact P idéologie pour que Kolo Masolo le prince Aladin et si a déverrouillé système. Tout là extrait, il y a gagnant ndengenini, ba annoncer qui bango nouvelle et puis les gars qui ndengenini. Et puis tout Koutani juste après. Depuis mokolo ya samedi 6 mai eleki Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ezali ko vibrer une ambiance moko inhabituelle. En effet, ezali depuis publication, ya ba résultat ya DV Loterie 2024. Et loko moko to constater, ezali ke ba cyber et salaki nango ba plein kasi ba résultat nde ezali kobima na ndenge batu abandaki kozela yango te. Équipe ya ba reporter na biso esalaki descendre sur terrain pona koyeba ndenge nini ba gagnant bazali komona te en rapport na nombre important ya batu oyo babetaki DV Loterie na ba cybercafé ya République démocratique du Congo en général pe ya Kinshasa en particulier. Mais par contre,
un de grands cyber ya Kinshasa, je cite Cybercafé Atlantis, bazali kosala communication mususu bolanda. Ba résultat est de loterie et zo les bien et zo les penda très pepele par rapport pour preuve au moni batu ba gagner bango yeyo ba dossier na bango yango yo kaka ndenge moko le prince Saladin alobaka par année na kata Cybercafé Atlantis tozalaka na 700 gagnants bat baza ko se présenter ka ndenge zalaka bino mo bomonaki bilili niveau ba plein salamaki porte boukanaki bazoki malgré sécurité zalaki yango wana il est vraiment bien ambiance penze zalaki ya makasi ko sepela poudre et que zongi loko l'examen d'état. D'où nous pouvons déjà conclure que dossier Oyo Zali Kolobama qui est affiché à la République démocratique du Congo et bungi ndenge certaines personnes Oyo Babetisaki Batu Developeri na Kinshasa Bazali Koloba et Zali déjà makambo ya lokuta véritable montage sous kana fake news démenti même na niveau ya ambassade des États-Unis d'Amérique. Bon, premièrement, ils en ont lokuta parce que na masolo ya deve loterie mundele tango bimisaka apibliaka pona Congo te pona Brazzaville te pona Angola te tango apibliaka pona Afrique mobimba pona Europe mobimba pona Amérique mobimba siko tango bino bozolo bakeno ba fichier ya RDC bungi et bungi na moyen nini et puis na façon nini. Sur ce, na question ya koyeba soki Cybercafé Atlantis ezali kobimisa ba gagnant, réponse ezalaki claire. Oui, tobimisi ba gagnant na ambiance o ezalaki awa tobimisi déjà presque 58 gagnants tozo poussana tozana on a 2000 personnes au ba vérifier sur 54 000 personnes au ba betek na kata Cybercafé Atlantis. Alors, qui a dit que bah résultat ezali négatif pour la République démocratique du Congo, RDC beti néant batu bazuite, TV ezali radio te preuve à l'appui. Le nom c'est qui? Les Ambotés. Ah, américain, ça va? Mais c'est formidable ça! Oulala! Oulala! En tout cas! Waouh! Donc, tu n'as pas l'air de ça au photo. Waouh! Félicitations pour moi.
Christian, je vais voir ça. Waouh, alors. En tout cas, félicitations. En tout cas, Manaka. Waouh. En tout cas. Il faut observer mon frère. Bravo. Félicitations vraiment. Aigle, on a dit que on m'a tenu quand on aigle, voilà. Félicitations pour félicitations vraiment. Félicitations mon frère. Autre aspect intéressant sur Cyber Atlantis et notamment sont sur organisation très élevée au Salamaka nulle part ailleurs. Na Cyber Café Atlantis, Bati Kalaka Naba double, ya bakizé de réception, ya chaque candidat DV double, ozali komona équipe Oyo en train de checker résultat ya participant moko na moko Oyo betaki na ba Cyber Atlantis nyonso. Imaginez plus ou moins 34 000 na Kinshasa, même opération zali kosalama pour plus ou moins 12 000 ya Congo Brazzaville, de même pour na plus ou moins 17 000 ya Angola. Awa toza na Kije Atlantis, awa eza place oyo ba document nyonso ya batu nyonso ba betaki DV. To bomba rango awa pona tango ya vérification, to banda ko vérifier papier moko gagnant nyonso ya bimaka awa soki nanu aye ko vérifier na ba Cyber Atlantis te biso moko tokendaka sur le terrain ti place afandaka ezalo fandaka wapi place nyonso oza na ville ya Kinshasa biso moko tokitaka ti place gagnant azali toye ko informer que a gagné na DV loterie awa musala na bango ezali musala otosalaka awa eza ko vérifier ba papier nyonso eza ya ba gagnant na ya bato nyonso ba betaki DV loterie ba papier na bango nyonso place où tozali eza uniquement pour na vérification ya ba papier ya mutu nyonso ya betaki na Cyber Atlantis. Au terme ya enquête na biso tokoki ko conclure que cause oyo esali ke batu ebele ba gagné te ezali vraiment dû na batu oyo bazali ko betisa DV loterie na ba norme te batu oyo balandelaka processus na ndenge esengeli te. Premièrement, c'est de suivre les règles et les instructions qui est dans notre site web. Ba DV ya balabala, ba DV ya malewa, ba DV ya ba bureautique, ba DV ya simandaku, botika s'il vous plaît, il faut kozala vigilant. Par contre, pour na ba oyo bazuite, ba tubakati ba papier et sengeli boye ba ke ba Cyber Atlantis a pesi bino déjà occasion ya kotonte chance ya kokota na mboka ya Joe Biden à travers ba préenregistrement DV loterie oyo ezali déjà kobanda à partir ya le 20 mai 2023. Na bandeli préenregistrement ezali déjà kobanda à partir ya le 20 mai 2023 na établissement ya ba Cyber Atlantis nyonso na République démocratique du Congo na Congo Brazzaville pe na Angola. Cyber Atlantis easy na easy. Cyber Atlantis mode d'avion ba gagnant bazali kobima avec un pacte pe idéologie. Côté kuna kata papier di. Yeah keyo. Ne vous inquiétez pas, Cyber Atlantis ne mukolo masolo, il y a prise en charge. Cyber Atlantis, asalaka prise en charge partielle, Cyber Atlantis, asalaka prise en charge totale. Donc, et là ici, ata au gagné na ba cyber nyonso. Soki ozali na makokite pour na kokende mboka ya Donald Trump, mboka ya Oncle Sam, mboka ya Joe Biden. Qui m'embarque aussi pour l'établissement Atlantis, mon mboka Bob, moi qui ici à Zolabino, solution à déverrouiller ma solo. Parce que ça la prise en charge. Donc, sous Bagobanda, Kubanda na billet, démarche, tir comme en États-Unis, na ici à Kolala. Et ça la pona batou, et ça la pona ba couple, et ça la pona ba famille, et ça vous avez famille nombreuse. Solution à la Cyber Atlantis ici et Zoma. Voilà, comme annoncé, Toza Awana, M. William, Zali superviseur, il y a Cyber Atlantis, il y a Bandalung, Cyber Atlantis, il y a Sikao, Zali Kofongola.
ba porte nango na commune ya Bandalungwa pour na ko servir bino. Monsieur William Mbote et puis yebisa biso masolo ya Atlantis Bandal ezali ko se dérouler comment à quand ba porte ezali ko fungwa na Atlantis Bandal. Mbote bana Kinshasa bana Bandalungwa bolelaki trop par rapport à que cyber na bino ezaki mo musika na bino to eli bino cyber Atlantis na Bandalungwa na entrée à Wenze na avenue Kimbondo numéro 243 et na coin on a juste le fait to eli bino cyber Atlantis donc impact nyonso oyo cyber Atlantis ezala na oyo yango to memi même stratégie kuna na ba 1+ parce que année oyo eza mode avion donc to travailler nyonso state prise en charge nyonso eza au complet na cyber Atlantis au beti au gagné et puis au pays États-Unis mode avion yango wana prise en charge ezali ko salama ndenge nini na cyber Atlantis. Prise en charge en fait ezali sokobeti la plupart ba ndeko sokobeti et vous rappelez ma famille peut-être le coût ya famille mobimberos ala un peu plus cher bo bangate cyber Atlantis de la bino nyonso na poche. Déjà, il y a des résidences aux États-Unis pour Nabino Bagagnon, Nabiso, tout ça, la prise en charge. Tout est prêt pour vous. Billets d'avion, place beaucoup, mais là, intégrer Bino na vie américaine, state life. Easy na easy. Donc les 20 mai au Toki sous le solo, il y a pré-enregistrement. Bateau va bétagui pas ba coach, na bateau va bétagui pas ba de France Congo, ba qui dessus na nenga ko saranate. Les 20 oyo exceptionnellement et bandi avant pré-enregistrement. Mais des demandes ezali tellement ébélé. Cyber Atlantis ya Bandal pay ba ça la pré-enregistrement. Pré-enregistrement le 20 c'est confirmé na Bandal. Nenga na ba ils a confirmé na ba porte à Cyber Atlantis à travers la ville de Kinshasa. Donc, pré-enregistrement, il y a le 23, on a tout un mois avant parce que l'année passée, tout ça qui a tellement de demandes. Tout le but aider Balakin, comme Liboso par rapport à Batunion, soit par rapport à se pré-enregistrer. Parce que si on s'est pré-enregistré, moi, tunnel moro est favorable. Oui, Bibino va plein ça dans Cyber Atlantis. Et on sait que Binombo est avant, beaucoup de solo avant Batunion. Alors, merci monsieur William, tu as ébelleté. Tu rappelles qu'adresse c'est Aline Avenue Kimbondo, numéro 243. Ouais. Donc, ce boye kuna beaucoup de monsieur William et puis l'équipe professionnelle. Il y a Cyber Atlantis, c'est la Bino Moussala, na qualité comme d'habitude dans l'établissement, voulais dire. Il y a Cyber Atlantis. Donc 2000 francs pour la vérification et puis 5 $ pour le pré-enregistrement. Merci William. Merci beaucoup, journaliste. Merci. Ah oui, l'air est grave, l'air a sonné et c'est Kawapi, leader incontestable, leader incontournable, le boss Yaba Cyber Café Nyon sur la République démocratique du Congo, Cyber Atlantis International et yeah! Nayango, Bossimba Ete, Kobandale. Le 30 septembre 2023, festival Yaba Gagnon et TV Loterie, Naba Cyber Atlantis, Nyon sur Afrique centrale et Bandi. C'est-à-dire na Brazzaville, na Luanda, Pen na Kinshasa, Lola na Loda, mode avion toujours. Yebelen de Kopo, c'est quand on a système Yasika, Atlantis en mode avion, Likolo Likolo, et Bongo Makamouya Kilelo, oh, Keio et Zongi. Mobange na prise en charge pour na bagagnon nyonso oyo bakoza na ba difficulté financière ko banda mai 2023 kino septembre 2024. Papa maman de komwasi de komobali na yo voisin yoka bien prise en charge na Atlantis et lobibo ko banda na ba démarche billet d'avion logement procédure administrative des États-Unis d'Amérique. Nyonso awa na charge Atlantis International yoka lisusu eloko oyo les premiers de la classe atrechakate patrimoine national mutu kwa Cyber Atlantis azali kwa accompagner bino voire même une obtention ya nationalité na système ya code de verrouillage Cyber Atlantis apesi bino ya minene koleka pona ba visa non immigré Schengen ya Asie Dubaï pe États-Unis d'Amérique Turquie Brésil, Espagne, et ça déjà disponible. Et bongo l'isolo ya visa d'études Canada, Koutou, easy na easy. Cyber Atlantis, mode avion, toujours. Et que yo! Oui!
Depuis quelques mois, Azali déjà qu'on séjourné aux États-Unis d'Amérique, le DG Bob, moi qui est patrimoine national, kuna kendaki kofongola Atlantis ya États-Unis. Et c'est que Cyber Atlantis na masolondo to betela rabino ya prise en charge. Désormais les États-Unis kuna Cyber Atlantis ya monene. Ezali kuna bazoli bino banda kuna ndenge ya kusakana te pona ko accueillir ba nombreux gagnants oyo basali confiance na ba Cyber Atlantis lisu. Masolo ya prise en charge kaka ndenge na yebisa bino to la DG Bob moi qui est en direct des États-Unis d'Amérique. On ne se complique pas avec les autres. Le 6 mai, les résultats DV et Zobi. Aussi au Moni, il nombre de visa possible. Aussi au Moni, comment est-ce que Atlantis est 7e rue après Solo, Atlantis est à 24 novembre après Solo, Atlantis est à boulevard d'étrangers. Là maintenant, tout le monde de Atlantis en Mola, la Ochaïen, la Conzafine. Sur ce, le 6 mai, tout le monde a la queue de l'eau. C'est compliqué. Il n'y a que les autres qui peuvent se compliquer. Même si tu as joué ailleurs, tu peux venir chez nous, il n'y aura pas de problème. Là, c'est le DG Atlantis qui vous parle. C'est dans les mois ici. Donc, il n'y a pas à se compliquer. Ah, c'est en direct aux États-Unis. Alors, la meilleure nouvelle, c'est simple. Je vais expliquer au moins simple que prise en charge des autres salams. Et cela prise en charge, je vais expliquer il y a aussi. Alors, cela prise en charge de ça, madame. Prise en charge de ça, la montagne, surtout où Azali la possibilité de y avoir il y a 3 types de prise en charge. Il y a une prise en charge totale. C'est-à-dire prise en charge totale, pour ça les lieux de démarche, sur les lieux billets, pour installer aux États-Unis. Là, vous allez passer directement à Atlantis à partir de 6 mètres au moment où vous gagnez au Éthiopie. Prise en charge, il y a mis Balé et Zali, soit tu gagnes, tu fais tes démarches tout seul, ou sur son billet l'avion. On a tous les partenaires, au niveau Atlanta, au niveau Dallas, au niveau Kirksville, au niveau Chicago. Troisième forme de prise en charge, même si tu acceptes ton billet, tu fais tout. Mais nous, on est en mesure de pouvoir t'installer. C'est ça aussi la logique, la magie d'Atlantis. La magie d'Atlantis, ça se passe là. Il y a des visas d'études, il y a des visas de tourisme, il y a aussi des visas royal visas de lycée. Sur ça, nous, au moins, que tu as un grand monde. Généralement, on va easy. Donc, c'est compliqué la vie. Voilà, merci à Tozali, monsieur Fabrice Yazali, responsable de Cyber Atlantis 24. Ma question est belle, vous allez retourner surtout Cyber Atlantis 24 et Kangato et Kangate. Monsieur Fabrice, nous avons pas détail. Monsieur Fabrice, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des détails dans Cyber 24, Cyber Atlantis 24 et Kangito et Kangite? Cyber Atlantis 24 et Zali. Tozali wana, toujours fonctionner toujours, ndenge boyebi, mais toujours moi. Problème, il y a déplacement, de se déplacer, tout ça, car on a même parcelle. Mais tout le monde côté, tout ça, qui de l'autre côté, il y a pharmacie. Et juste après pharmacie, au moment où on a bâché les États-Unis à Atlantis et Zawana, on a Sewana, on a Cyber Atlantis et le Mouete, tout ça continue, tout ça, on a Lingwala, juste en face, il y a l'Académie de Beaux-Arts, au moment où on a cabine à courant Zawana. Na simakara ya cabine wana au la pharmacie. Après pharmacie, tous wana chaque jour du lundi au dimanche, tous wana pour mutunyo so azana pour ça aya kutala résultat. Akoki koleka wana na Cyber Atlantis ya Lingwala et Kangite ezali. Voilà, vous avez déjà ma précision surtout pour banda ko benga epele na ba numéro ezali affiché wana pour kozwa. Koye bazoki Cyber Atlantis il y a 24 Kangite confirmation ezaki Atlantis atikali toujours opérationnel na 24 novembre. Alors tout ça ce qu'on a période ya batu bazali pour vérifier ba résultat des loteries. Kuna ezali ko lekande ni. Bon, vérification ya DV loterie ezo leka bien. Ba gagnant peut déjà babandi ko monana. Moko déjà babandi ko monana. Oyo azaki nanu ananda ku aye ko vérifier DV loterie te. Yaka toza wana na Lingwala en face ya
Académie de Beaux-Arts okokuta biso wana vérification eza kaka 2000 francs. Na 2000 francs na yo opesi oyena accusé de réception na yo to vérifier le résultat na yo soki ozwi to kosalela yo ba makambo nyonso po okende na mboka ya États-Unis. Donc vous avez déjà confirmation et pas M. Fabrice qui est pris en charge et ça dit que salama yom to gagné ato betaki na esika songolo pakala établissement songolo pakala qui mamba déjà Atlantis azali maboko polele pona kosunga yo okoma mboka ya Joe Biden. Alors nouvelle mususu ezali susu que tu apprendre dans le 20 mai au pré-enregistrement ezali kobanda. Donc confirmez biso que na Cyber Atlantis c'est 24 novembre pré-enregistrement il démarrer à partir du 20 mai. À partir il y a le 20 mai oyo mutu nyonso oyo alingi abeta DV loterie akoki koleka na ba cyber nyonso oyo eza na Kinshasa Atlantis précisément na lingua la place au biso tozali en face ya Académie de Beaux-Arts oye okosala pré-enregistrement na yo tangu DV ko banda oye obeti DV na yo à l'aise ozui résultat na yo ozongi ndako. Tembesili déjà Atlantis en mode avion, monsieur Fabrice Poto Tikayo, Moussa les Amo Ebele, Batbazali Koya, toujours Masolo à plein à Toro Betango sous-souté. Bureau, il y a Atlantis 24, ils ont ouvert pour Banda Erni Nikino Erni. Atlantis 24, tous ouvert à partir il y a 8h30. Tous a déjà wana, 20h40. Mais des fois, Pesogi Batubaleke Bele, tu dépasses à moi Mukengonga wana. On a pour satisfaire les clients nyonso bayaka na Atlantis. Donc de 8h30 à 20h30 nous avons chaque jour, même le dimanche nous avons wana oye to servir yo Atlantis eza wana pour na servir bino eza wana pour na ba voyage na bino mutu nyonso alingi ko voyager en tout cas ko hésiter te yaka na Atlantis toza wana pour na. Merci beaucoup monsieur Fabrice, on a rappelé que Obetaki et pas ya coach, Obetaki pas de France Congo et Simbité pré-enregistrement déjà le 20 mai au Yokimamba on a Cyber Atlantis au Kende ko tenter chance na yo et pas ya mutu mukwabu code ya déverrouillage mon mboka Bob Mwake. Tokutani juste après. Merci surtout pour la confiance et la fidélité ya koyeba ke bozali tellement ebele ya kolanda Easy Mag ya mokolo ya lelo pona ba précision bokoki kobenga ba numéro ezali affiché wana partout bozali bokozwa solution na ba question na bino na lobi ba Cyber Atlantis moko ezwami na commune ya Gombe na bandeli na commune ya Gombe na boulevard du 30 juin na enceinte ya concession Mwananteba en face kaka ya ndako ya ba roulage okena avenue de la Libération ex 24 novembre au moment na Cyber Atlantis ezwami en face de l'Académie des Beaux-Arts ok na Bandalungwa na venu juste na direction oye matinde tozoke n'est pas maman colonel avenue à Wenze au moment na Cyber Atlantis ezali na coin kuna pona cyber ya Bandal okei awa na limité kokutango en face ya clinique Bondeko na 7e rue place commerciale banangola na ojaenda kuna kalamingité équipe ya Cyber Atlantis bozali komona biso kuna toyo kosala ba reportage ya mobange na ndenge ya kosakana te référence église Kumba okomi kuna oza mobimba et puis na Brazzaville 17 rue Mboshi na quartier Maduku arrêt métro bokuta Cyber Atlantis kuna bon continuer toujours ko pesa confiance na ba service na biso ya ba Cyber Atlantis ne tozali koloba Cyber Atlantis easy na easy Cyber Atlantis mode avion toujours. Bama tabakita Baba Lukola Mabele fils Manina préférable. Kasi botika to souhaiter joyeux anniversaire Nemani Chibumbu les tontons de la nation Vieli Gablo superviseur ya journal télévisé ya lingala facile zali ko inda mabe mokola lelo zali ko lia to zali komela champagne lokola mona musala avec un pacte pays idéologie profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Vous savez na ba image vous pesa merci na Gelor Tawaba zalaki na sima caméra ba bébé jamais Borata et Keyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.